Bonjour. Mbote mingi na bino sito ya bolinga mama Eliani. Tu na pesi no ba mbote ba ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bande konanga boza malamu. Babino mama ni tout ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mawazo batela kimia. Ezali de votre côté zandeni. Bande ko ba mama na ngi to sola mo mukie, to sola na bino mo mukie, nenge to mesana ko solola. Nep sarabino ke bino ka ba maman to botala ka ngai te ba papa pe batalaka et surtout bana batalaka ngai pe mingi bande ko ngai mokile lelo to boyite bande ko mokile lelo za mokile ba internet ba réseaux sociaux na za d'accord to boya ngote na boya ngota mokete mais bande ko fote ba ko ça la part des choses ba maman to kanga mi trop na réseaux sociaux sans rien faire de bon to kanga na réseaux sociaux ko pona ba futilité ko vous allez na ba live à 4h du temps 5h 7h 8h. Papa moko mutabengi ngande ko mwa mobile abisina mama nitu na mekito so na yo mwa mukie parce que yo abatu ozana mutaba live milaité atata ba dansa ba live na yo mona ka 45 minutes tout au plus 1 heure du temps okati na yo mais ba live ozo kende mama nitu ba live ozo sala 4 heures du temps 5 heures du temps moyen ko vanda na mosi ko sola na moi sezate ba mama bazo so bataya banda kote mama papa o abisina mama nitu na lia kalisusu malamu te. Moi si nanga toza na temps ya kovanda boye te to dialogue to solola eza kaka live na live moi si nanga ko benga na ba live tongo midi poko ko kota o bengi awa et puis tango ya intervenir ka zaka ko finga so ko na live ko to ya bengi po finga bimi ake ko to ya abengi finga ko finga ka batu mais temps ya kolamba za nango te ta ya kobongisa ndako za nango te soko ake musala ahuti musala azungi musala za kaka na live okobenga yebo ata za na musala akoyambo to nazaki na live moko boye ya ona ko sona bino bande ko nanga basi ba mama mundela seli réseaux sociaux pour se communiquer za mabete eza bien mais il faut ko zo ka pe temps ya kobongisa ndako na yo temps ya kovanda pe na mobali temps ya kovanda na bana ezana ba mususu bazana bana bazana bazage ceux qui maman ozo benga bien kala ba live ozo finga batu education ne opesa na bana lobi ozo condamner bana bana boy mais mama potelisa moninga kitoko pona kolongola bongo potelisa na yo moko oso tali yango déjà est-ce que longoli potelisa na yo moko bana no baza parfait to baza plus que parfait ya kokota na ba live ko finga nyoso ta ya okipe sunda ko ezate ba mama na yebi ke boya ba commentaire ma benga kote na yebi sarabino na kana ba mère solide ato tchenga commentaire ma be mère très solide oh yeza mobali muta réclamer ba mama weekend boyo ko fana na mobali te bo banda ko solo la te parce que na semaine mobali ke na musala mo se ke na musala bata enza mingi te albi mama nitu pona kolambo ya kolamba ngai ata na sala émission kolamba nanga chaque jour mobali nanga lera biloko na tango mususu na midi mususu ale na midi mususu na poko mususu na zora tan nanga ya kolamba et puis na sala émission tous les jours na sala émission te ata bo mona publier journée mo ata deuxième émission 3 boy ba ke na sala ki onga mukolo moko lobi na vandi na ngai ta na ngai so lelo na tourner de bon na right et la maman ko des émissions et la kisi ke lobi les sous na kosala bino mo bozo remarquer comment ka elamba moko des émissions et la kisi ke na sa émission boso na sala mi balé si la raté et si na publier na ngai na suite na nga ya ko bongosa ndaku ta na ngai ya kolamba ta na nga pe ya kolia ta ya ko dialoguer ta ya ko sala pe misala mususu neti boy na cuisine na olamba na olamba ngai wana nazolamba soso na ngala kati kitoko na sukoli kitoko bien na chena moto na mopanzi lumba ndundu ezake lengi lumba na ngai yango nazotokisa biloko Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement.
un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Mama Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Mama Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Mama Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Mama Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Biloko nanga pona lamba na lamba tolia mais na saka be émission naza moto ya YouTube naza koni mama il y a un temps pour tout bande konangai ba mama il y a un temps pour tout, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout, ma maman. Na peki si mutute. Ako ta lève 10 heures de temps. Na lobby kaka poza na papa mon muta bengi po ebisanga. Que moi si na ye, elle abuse. Nga wana na zolia. Il y a un temps pour tout. Na olia nini. Olia salade. Na sauce. Moi j'aime le poulet. Ah! Na le baso za mutakanda kotala ngate po sepeno na ngate. Na mina soyi po pesa nga petit. So za mutakanda kotala ngate po sepeno na ngate. So poza fanga tiki révolté kotala ngate po sepeno na ngate. So poza mutaketo kotala ngate po sepeno na ngate. Nga na Eliane Nitou TV za pona ko baby sate za ngate pona ko bongisa ko baby sate. Bolanda ba message na ngapia. Nga na ba message à NT. Ça, c'est mon assiette. Entre-temps, na tube na moto. Biloko eza na moto. Nga yo nazolia. Nous sera na rolia. Bien manger, c'est le début du bonheur na epsa bino. Eza un conseil. Oh, linga koyoka yoki. Oh, boy ne koyoka. Etalinga ite. So lingo yoka oyoki boyo vande. Ba maman ba gisi ba sur la Bible te. Ka o mona kite. Tala kuna kota kuno tala. Live moko bandi. Sango taba. Live moko bandi o moni kuna te. Bolong la ba poti na misa ba ninga. Le ba ke bilo pe bobo tabala te mais so boza bana. Bolong ba ngana ba poti ko bokina mo ya bana ba to mususu. Elle y a un lapin. Ah bah c'est pas fourchette, bah j'ai une salade dans la fourchette. Bon. C'est bah tu attends on a pouvoir tout là ça m'a beaucoup. Ah. Il y a plein de restaurant.
Un peu de vin rouge. C'est bon pour le cœur. Vous aurez taba de konanga. Tanya kolamba. Nenge papa a se plaindre ba maman. Il peut se poser en katia mulunga ba maman. Oh, ben ni kolamba te. Basani salité. Quand on a ba live, il suffit que mon live, mon côté ba ofinga. Tala nenge muta ko partager ba lien. Si vous avez live, vous avez bien été vous avez partagé le lien. Si vous avez live, vous avez partagé le lien. Les liens sont pour nous faire propagande à Sangomabé. Ou là, ça propagande à Sangomalam, qu'on ça propagande à Sangomabé. Ce n'est pas bien. Eh, on lui fait l'eau, n'est pas à battre. Aza mateur koyoka. Mon conseil à mukena pesi bino. Mama zo atana yo ya kobongisa ndaku, zo atana yo ya kolamba, zo atana yo ya kovanda na mobali, boza na mwata ebele ya dialogue, bo vivre la vie est trop courte, il faut en profiter maman. Likambo ko sa lelo bateke na osa ngolobi parce que le lendemain ne nous appartient pas. Ya lobeza ya bisote, ya lobeza ya nzambe. Salama kama malamu, salama mwa kitoko po ezo zela bisolobi, to ebite kola kolamuka, eza habitude te. Aza amateur akoyoka, ayoka. Moi mukina zekina ngoko sosia bino, yango wana zwata na ona cuisine, lamba. Servir papa, servir bana. Bana bazo kola na idée na mto bika mama biso kota na ba live. Mama biso finira na ba live. Mama biso kendaka na ba futilité. Mama biso ngaka ba polémique. Exemple nini otozo pesa bana. Ato pointe bana baninga misapi. Bongo ya biso moko. Bazana ba bonne éducation. Tant yo parents zo benga na live ozo finga. Parce que bana ba osepela. Ningo zo benga na ba live ozo finga. Natana biloko na moto. Tu biloko na moto na wala ba biloko za na moto. Voilà bandeko. Voilà. Bomoni. Bah j'arrête de port na biso. Yango. Bomoni ndenge beli. Bomoni ndenge beli kitoko. Ah voilà. Salibo yambi bapaya na yo. Voilà. Et beli kitoko. Eza très bon. Eh. Yeb senga liba eshine mopaya na ngai yo. Ah. Mikos de moi. Et voilà. Awa soso na biso yango wana ndenge bomoni. Biloko na biso ebeli vraiment kitoko na misu, kitoko na monoko. Et le bata maman la grâce, kitoko na misu, kitoko na monoko. Voilà. Donc voilà de temps en temps ceux qui ne koyambi bapaya. Ça li bango moi boye sala kitoko hein. Balé boye bien ba moni qui en tout cas tu as préparé avec tout ton cœur. Biloko zolamba penzo tchango motema. Moi si na kati ya cuisine za pressé te.
moi si soko ozolamba za motema ya kokita kozala pressé te. Deux fois faut koyeba kosala plaisir na bapaya. Moko faut koyeba kosala plaisir na bapaya. Soki bapaya baye kotala yo, otuni ka ndenge na tunaki mopaya na ngai na tuni okolia nini? Yebisenga kolia eshine. Nga natali kaka bon. Lokola lingi eshine ezali vient des ports na koki ko sala eshine mais eshine ka pona nga ekokaki te. Voilà pourquoi na saleli to benga makoso minene na lingala to benga makoso minene na lingala et tumbami na four ndenge bomoni yango wana eza ya kolemba kitoko makasi très bien assaisonné pe na mopanzi na sali nini na chepe soso. Voilà, c'est comme ça wabino maman Eliane Nitu, une femme dans la cuisine. Une femme dans la cuisine, c'est ça. Na cuisine za na motema ya kokita kozala pressé te za na motema kokita soko yambi baninga na yo baninga bale kitoko pe ba sepel ba bien en tout cas to yamba maki ezala ka bien soko yambi baninga bale kitoko ba sepeli esa ke sengo sala ka bien baninga na oso bale malamu. Voilà wabino maman Eliane Nitu de la lobaka toujours ce que zamba liboso mbalano ya liboso kutani nanga na singi na yo o s'abonner na Eliane Nitu TV. S'abonner, après avoir s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que l'émission est sika et quand on a quatre chaînes biso botin de la bana na biso batala ndenge nini mama na bango deuxième mama na bango asaki biloko kolia ko sala bo repas ezaka pona ba payate mama ko sala repas ya boye pona un dimanche bo vandi na ndako obina sala papa plaisir na sala bana plaisir na lamba kitoko bale kitoko ezate kolia kitoko ezaka na restaurant te kolia na ndako pe boko kipe kolia kitoko koleka kutu na restaurant soko cheka mayele o cheka motema no na biloko zolamba o présenter ngo pe kitoko voilà biloko na biso yango wana ndenge bomoni yango ndenge beli kitoko. Bo s'abonner et muto akolia bo souhaiter bon appétit bo souhaiter bon appétit. Voilà pona lelo to suki wana. Merci beaucoup na bino surtout ba bolinga maman Eliane Nitu bino surtout ba bo sepela na maman Eliane Nitu bino ba bo partager ba émission ya maman Eliane Nitu kana na ebisa bino. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalusaku muna. Nzamba nube chelel bana betu. Bon, sibo kamata ba bisous. Bye bye. Voilà ba maman na zolo ba maman faut qu'on attend. Faut attendre ya kobongisa ndako na yo, koyeba kobongisa chambre na yo, koyeba kobongisa salon, kozoata ya kosuka la douche na yo, salle de bain et tout toilette na yo, pour est-ce que ozovanda eza la propre et surtout kozoata ya nzungu kolamba eza très ntunga sur le kitoko kolamba eza très important et surtout soko oza na mobali aza koreklame makambo moko boye linga osala makambo malamu linga osala makambo baréclamation mobali no aza nango linga osala nini obongisa bamama. Voilà, on est à bino maman Eliane Nitu. On a un conseil gratuit, foutu le bon hôtel. Après, c'est un conseil gratuit. On a un amateur qui a un poste à salle là. Un salle là, un conseil gratuit. On a ça nini. Après, c'est un indépendant.